Mbote na beno mbote ya bana Congo na Congo yasibu motombo Congo teke TV yasibu motombo bana nyoso ya Congo mbote na beno beno luta na emission yasibu motombo Congo teke ezali ya beno mosi bana Congo Mbote bandeko balandi ya Congo check awa toye na sengi bino ke bola na émission na bino ya lelo émission eza ya masolo otoko solo le longo na bino na kati ya Congo check ya Yemei boss de boss Sibu Mutombo toye ko solo la masolo yo ke no to sangisa ba ide po bandeko na biso bazo benga biso pona ko pesa biso masolo na bango ezo sala bango mitema pasi yango toye longo na bino po to kabola lisolo yango to pesa na ba ide toye balolenge ni tokoki ko répondre ndeko na biso mwasi po mayele esukiye yango wana na ye liboso na bino ba o bazali bandeko ya sika bo s'abonner pona kolanda lisolo na biso po eza ya kitoko makasi na kati ya chaîne na biso Congo check no masolo eza ka ya grave ya canon ya bien toza na kati ya boutique na biso Blandine Basse le bio aza fi moko ya bata ya kitoko batantino balela kolata balela ba mundele ya kitoko ba chaussure banini boya na kati ya boutique na biso bokomona donc ya kano ezali yango tozongi na lisolo na biso ndeko na biso mama na biso abengi biso pe akomeli biso alobi kombo na yete mais azali na pasi na motema pona nini asali 20 ans na kati ya libala na mobali na ye mobali oyo babalana ki penza officiellement mais yamboke babalana na papa na biso papa asi amibotela ki bana na ye 4 na mwasi na ye mususu oyo awutaki pe ko bungisa molimo na ye mais mama tango aye na kati ya libala na ye avandi basali nyonso oyo esengeli obino moko boyebi o basalaka po mwasi na mobali bazala esika moko papa yambaki mama na esengo mama azalaki orpheline de père et de mère papa yambaki na baleki na ye nasima ko yamba mama na baleki na ye pe bavandi ndako moko tango mulai onga na uti ko yebisa bino 20 ans wana mama nzamba apesi pe mabota te na yango basali mingi na mobali na ye basali ba commerce mobali asombi batongi basali ba makambo ebele mais tala kaka na ndenge babima na miso ya nzambe pe na miso ya bato bakati ndai ke tokovanda biso mibale esika moko komi na moma moko après 20 ans papa abandi ko sala neti ko bunga bino mo boye baka so toza na kati na so moni mobali abandi ka ko sala makambo lika moko eza awa babandi ko landela njoka famille ya papa ebandi ko intoxiqué ovandisi ye eloko nini asala kawa abota kate asala keloko moko te kaka kolia kambongo no pamba aine bela bandeko na ye yo bokoli bango ba dépense ozo sala ya pamba intérêt ezati papa komi kocha mama mal à l'aise na kati ya ndaku mama lobi mama na ngai nazokoka te nazokoka isusu te na mituni likambo euti wapi nasali banquette na ndenge na ngai basemeki na ngai so baleki babwaki oyo moko beti kara bazongi babwaki donc elekela kinga un jour na butu ndeka papa na mama masolo à 4h du matin papa lobi na mama tala leki na yo wana ya mwasi na sepelaka ne mingi neti famille na ngai ezolinga toka bona poke yo boteli ngai te soki tokoki ko sala ndenge nini naza na posa ya leki na yo naza na posa leki no ya mwasi posa ya leki ya mwasi na ndenge nini bino moko boyebi mwa to fonga bino ezate po to bota na ye mama abi papa pona ni abi me pozwa place pona zo mona place ezate ngai pe na lingi mingi soki yo lingi ngai ya solo za mwasi na ngai tala kaka pesa nga leki na yo wana pe papa solo la kina leki te mais misu kaka akomi déjà kolula leki ndenge ezala kaka soki oleki semeki kaka bitinda kaka ye wana kaka boyo yo kaka ba makambo balingi amona osamwa ba itizite donc asi achaki déjà motema kuna leki pe ayebite ya pe ndenge semeki auti kofongolela ye mobali na fongoleli ye na butu moba mwasi alobi jamais na koki ko céder ba beti un mois mobali insiste kaka siko soki nga na ebisi leki na ngai soki batu bandeko na nga mususu bayoki est-ce que kozala malamu ote ezala secret na biso entre biso misato ndenge toza awa ya tala kaka yeba kaka ke vandi 20 ans ya mariage ata yo moko bandeko na biso mibali makamba sala ka biso na 20 ans ya mariage oyo ka mobali na yo donc obola kana habité na lingi boye po esala boye
mwasi kosuka kotala ke ah ayambaki ngai mwana muke asunga na bandeko na nga bazaki soki 5 bakoli ba misusu bake kosala ba makambo na bango o batikali ya mike oyo vraiment mwasi akokaki te aye kobenga leki na ye abitala likambo eza awa papa alobi boye alobi boleki mpe asiliki yaya komo koki kosala nga boye kote leki azoboya kuna mobali akomi kocha mwasi mal à l'aise akomi ko maltraité yaya kosala boye leki atali amonika moyen eza te aye abi yaya na ndengo boko biso yo za mama na ndengo boko libiso tika nandima mais ko to kosala nini pona bayaya mususu te ezala lisolo na ngai yo na papa baye bate biso to ko banda ko couvrir yo na mama okozala na zeni bande ko botala nanu makambo motema pasi ya modèle nini wana papa pena courage nyonso ndenge ese eloko ya sa sengaki azelelaki ayo okende asali makambo baboti mwana liboso leki azuize mi leki azuize mi babenge tale ye moko mutu aliboso kotelema nga nazokobokola bino nazoliesa bino babomi moto basali makambo nyonso mwana pe abotana eumeli te mwana nano atamboli te leki deuxième zemi tala otolobaki ya liboso ayokaki te cette fois-ci yozolungwa kakawa foto yeba foto mona pa leki aboti mwana mibale bana bapusani mais tempérament na ndako epa yaya mobali na ye ameki kodoze me ba famille bino moboyebi famille africaine ndenge tozalaka soki basi batelemeli surtout basemeki batelemeli yo pe mezalaka te donc ate ozolia biloko bomona ekita nango te etelemi kaka likolo ya motema tanti na souffrir alobi na souffrir na kofinga na souffrir na bambwakela bajeton donc nakoka te mama na ngai bozwela nga solution un jour bavandi na papa mwa badiscussion ezangaka te mwasi na mobali papa abwakeli ye yokanisi ndenge ovandi awa vraiment mkolo obima na ndako okobima na nini apa aka babilamba na oyo bapiese ya maputa no ozalaka nango to wana eloko na ndako awa mama etouche koma mobali na ngai oki oloba na ngai boye mokolo na kobima kaka na bapiese na ngai maputa tovandi temps ebele totravaille donc tosali makambo nyonso biloko nyonso to nga namona na bandako nyonso to namona ngai nabimaka na piese ya maputa tandis que tosali mariage na biso tosalaki yango mpo na babie na biso ok donc nde papa kenda na ye achanja makambu atia kaka bana na ye 4 na kati ya mikanda ya babie na bango ata bana oyo bapauvre bana oyo babotami na nsima wana atie bango te areconnaître bango te deuxième fois lisusu mwa discute ripa papa bwaki mama alobi te il faut nafonga avandaki na petite na biyaya fongola nanu miso omona makambo eza nde nini discussion kaka ya bwakeli yo olala pongi boye ndenge nini taka biso basi nde tobongisaka ndako na mutu abongiselako ndako na mutu abongisa biloko ya papa ngati nakoti na bandi na nga mwa barecherche na nga un jour nazaki na mwa temps libre yaya bandi koluka aki etombe na mikanda ya babie na bango atala ni kombo ya mobali na ye ni kombo na ye nyonso kaka ya bana oyo ye 4 oyo ye aya kokuta epesi ndeko na biso tension donc esali ye bien ta beli bandeko abeli alobi mama na beli na koki te na luki esika kosala na kanisi nanu ba bien fait oyo asala ndinga mbanga na baleki na ngai na kotala likambo oyo asaleli ngai ya munene boye bandeko na ngai mususu bayebi te ti meno na yebi te ndeni na koyebisa bandeko na ngai likambo ngo oyo asala epa leki na ngai secret na biso misato siko ngana leki tozoyeba te tokotelema esika nini et donc nazo se retrouver na kati ya mikanda na ye te ye moko azaki na raison kobake donc un jour okobimaka na maputa boyebisa nga nasala nini na likambo oyo yango na ye na yebisi bino bandeko bazolanda histoire oyo tochaka banimero po bobenga biso toye kolobango mama aza na posa ya bareponse oyo ya malamu mutu akoki kolakisa ye lolenge nini akoki koevolue parce que eza pasi ovandi na mutu panda 20 ans okomi na suka nango omona makambo ya bongo na banzi bisino bandeko basi na bapapa mosusu mpe bakoki kopesa baconseil na ndeko na bango mobali na oyo eleki azo se retrouver aza ya kotelema na kati ya sa nzete ayebi te akende koraconte bandeko na ye mosusu oyo histoire eleki na leki na bango wana ou bien akende kosala donc aza na eloko ya kosala te
po na ya lobi nasala nini motema ezotinda nga nabomisa ata papa mais soki ata akufi na ko bénéficier eloko te donc na vandi nazoyeba te yango na ye pa na bino bopesa ngai réponse nini nakoki kosala yango na ye liboso na bino mo balandi ya Congo check ya Sibu Mutombo bopesa biso ba réponse na numéro na biso tochaka wana po toyeba lolenge nini ya ko répondre ndeko mwasi po mayele esiliye na ebite papa Jerry soki akoki koyebisa biso ndenge nini réponse na oki opesa biso po talaka ndeko mayele esili bino nyonso bozolanda biso bomicha na place ya ndeko na biso ya mwasi na minute okosuka wapi bandeko bouti kolanda na ebite na ndenge mibali balobaka na biso kolia na mwasi kolia na ndoki ou bien biso bamsu tobaka mibali bazali bambeta hôpital yango asali ebongo to ndenge nini ndeko mibali basi ya bayibalandaka Congo check bino moko bouti kolanda histoire oyo na ebite conseil nini bokopesa tala kaka mama ndenge ba décevoir ye na papa na biso mama se retrouver na kati ya mikanda babuko ya ba bien na bango mama azali te bana ya leki na ye omibale autaki kopesa na papa bazate et puis ye moko papa amitie na kati te pona kobana nini atie kaka bakombo ya bana na ye na yebi te bomoni makambo papa na biso asali ezali malamu to eza mabe pona oyo elekeli mama na biso nazo senga conseil na bino po ngai na yebi te réponse nini na kopesa na mama yango na ye liboso na bino na soumettre bino histoire oyo mama na biso abengaki pe akomeli biso pona koyeba ndenge nini toko répondre ye ndenge nini toko pesa ye ko fortifier ye po azwa makasi ayeba ndenge nini akozwa réponse oyo akozwa nde kosala ke esunga mama na biso pe ba papa na biso kote na bino na sengi bino botala oyo ndeko na bino mobali asali ezali malamu to eza mabe bino pe bopesa biso ba idée na bino o boza nango nazozela vraiment bopesa biso ba idée nyonso boza nango bopesa biso ba réponse o ya malamu o tokoyeba ndenge nini ya kosunga ndeko na biso mwasi pe botala leki na ye akozala wapi tala kaka mwana batazana mwana muke ba bebiseli avenir ne akokaki kobala ne mutu mususu avandisa bateli bana na ye mais a se retrouver na situation moko boye yaya asali yango pona nini po azaki na bolingo na mubali na ye soki mwasi olingi mubali na yo vraiment oza na poso vana na mubali na yo okosala oyo mubali akosenga yo mais na retour nango bino moko botala lolenge nini papa na biso a pesi mama réponse na ye jusque là papa ayebi na nteke mama sa retrouver ba makambu nyonso tout poleli na yebite bino oyo bozolanda azozela ba conseil na bino ba réponse bokopesa biso nde akokende na ba sujet wana koyeba ko aborder papa na biso koyeba kokende pa bandeko na ye pona ko se justifier na oyo elekeli bango na leki na ye ya mwasi ndeko bolandi lisolo na biso awa tokomi na suka ya lisolo na biso na ndenge na utaki kobetela bino ngo bino nyonso bolandi yango bien nazo pesa merci mingi na mama na biso Christelle Bwana na boutique Blandine Basele Bio yango na pesi mbote pe na remercier mingi na ndenge ayambaki biso pona to meka kosolola na bino na lisolo na biso oyo ndeko na biso mwasi abengaki biso na mukolo wa lelo na pesi pe boss na ngai Sibu Mutombo mbote ya ebele boss de boss tala kaka na Congo check masolo ebele eza grâce à boss obozo landa bilili wana ya kitoko eza pe wana na pesi Jerry Covetox mbote pe likola bilili wana bozo landa ezaye nde bozo mona tozo ngala toza kitoko makasi eza ko bilili wana Neli Esanzo na bosani ote petite ya moto Irene Kimbalu na pesi bino nyonso mbote ya esengo ya kitoko pe na remercier ba nyonso balandaka masolo ya Congo check bao bazali bandeko ya sika bosa abonné pona kolanda masolo ebele ba mususu pe bazana masolo bobenga biso pe boyebisa biso masolo mino toyeba lolenge nini ya ko partager yango na bandeko mususu Mbote na beno mbote ya bana Congo na Congo ya Sibu Mutombo Congo check TV ya Sibu Mutombo bana nyonso ya Congo
mbote na beno beno luta na émission ya simu motobo Kongo teke ezali ya beno mosi ezali ya beno mosi na Kongo ma